excellentes conditions télévisuelles à tous. Chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Meilleurs vœux et bonne année à tous les abonnés Congo Live. Bienvenue dans votre émission Actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'analyser quelques points politiques avec le vôtre aussi, Monamboka Pati Malanga. Ensemble, on va ma solidarité politique comme au Congo, mais avant déjà de le saluer, j'aimerais souhaiter meilleurs vœux, bonne année à tout l'équipe technique de Congo Live et pourquoi pas à vous qui nous suivez pendant ces instants. Bonjour, meilleurs vœux. Bonjour, meilleurs vœux, la grande journaliste Mboka Oyo, Madame Graciela. Ouvrons notre émission d'aujourd'hui, jour pour jour, une année. Depuis le 30 décembre 2018, aujourd'hui le 30 décembre 2019, le jour où la population devrait en même temps accomplir leur devoir civique, pour voter au Azalelo na tête, na sommet à Boka Congo. Est-ce que la population peut se réjouir en disant que nous avons fait un bon choix? Merci beaucoup, Madame la journaliste Graciela. Na koye bisayo que peuple congolais azana esengo que asala ki choix malamu ya koye ba na ko participer massivement devant urne pour na ko voter mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi o lelo a commis président de la République démocratique du Congo o lelo a eu responsabilité ya koye ba na ko diriger mboka na biso Congo ezali esengo pour na bana mboka parce que koyana ewana na niveau ya sommet de l'État ezali pona ko s'azarder ezali po na ko sepelisa o etali bomo ina été mais ayaki wana na ngwende ya ki bokonzi ya ekolo Congo pona koyeba na kosala o ezali volonté ya peuple congolais peuple congolais amoni yango kaka na tango mukie toza na ba retombées ezali quand même significatif malgré oyo nanu pe toza kozela nanu ekomi na esika yango te mais ye moko akomitaki biso ke lokola budget ya sika yango esi déjà et c'est confirmé yango nde ekotalisaki na 2020 oyo ezali année action tokoyeba sikoyo na kobanda kopalpe oyo etali moko ya baaction ya malamu au peuple congolais a s'attendre nango beaucoup plus lokola social mais toyebi ke na ye déjà oyo esi akokisi ba retombées ezali quand même significatif oyo ngai na yo na minute oyo toza koloba likambo etali gratuité enseignement et ça déjà moko ya ba retombées inattendues oyo mutu moko asatandaki na yango te oyo bandeko ba dirigeant na régime passé pendant 18 ans balemba yango batika la même ko tenir compte que la constitution de Mutelobi que gratuité enseignement il faut la respecter mais tata mo conseil kolo moins de une année à pamba a sili na ko pesa biso gratuité enseignement o lelo to moni que non yike ba famille belé bazanga opportunité même ya kotinda bana à l'école manque ya makoki ya possibilité vie réalité ya situation peuple congolais ko vivre le mboka oyo na ko mona kaka chef de l'état lancé gratuité to moni surplus ya bana oyo bakoti na nzela à l'école kolanda 2 500 000 élèves oyo ba participer na nzela à l'école et ça déjà quand même depuis le 30 décembre 2018 et si vraiment mokolo mboule beta qui vraiment makasi malgré tension à la likolo mais population qui n'a ko accomplir ba droit civique na kimia ba candidat nyonso bazalaki na élection présidentielle mingi pe population sont vraiment univers pour voter moko dans mozaki par rapport à la promesse faite na population promettre ba promesse oyo ba candidat ba promettre na population en disant que ceux qui n'a commis na bokonzi wana ceux qui n'a commis na place wana bosala na confiance na ko réaliser lelo oyo population o akindaki na sa mbula makasi ya ko voter vraiment ya ko accomplir ba droit civique lelo population iko se réjouir ko loba ete monto a prometaki biso bo osala ki confiance lelo to mona ba fait établi tout monde a action sur place sur terrain mais pourquoi pas alobaki yango et ce n'est que le début tout ça na début année tata mokonzi ekolo 5 ans na ekoleka inapercité afin que moko ya maloba na ye a prometaki na peuple congolais et bana ko la réaliser mais nous espérons nous sommes sûrs et certains que et ko la réaliser parce que tout le monde déjà dès le début il y a accession na ina pouvoir to bandi déjà comment quand même ba réalisation na ba retomber ayebisa ka ba ndeko ya beni que longa so na commis président de la République na kolongola état major na ville ya Kinshasa et ko ya na beni awa état major a dévancé les lopé to moni yango état-major défensé et comme il a un niveau de territoire, il y a béni. C'est là qui prouve suffisamment que non, moko ya maloba na ye
oya ebisaka bandeko ya engumba ya Beni que na kosala tout état major comme awa pe ekomi ba femme baza violée ayaki kokuta mboka na état moko délabrement akutaki mboka na moment ya bitumba surtout na bandeko na biso ya est ya mboka ya Beni tata mokonzi ekolo ayebaki na se compatir na bandeko ya Beni ayebisaki bango que je ne serai plus à l'est tant que la paix ne revienne ici à l'est du pays et la preuve en est abandi déjà kolakisa moko ya maloba na ye tomoni na minute oyo organisation sur le plan sécuritaire et comme déjà makasi komona ndenge andimi kopesa mapinga na biso quand même o etali ba outillage ya makasi ya malamu pona koyeba na kosala offensif ya makasi elongona ba yini banguna ba ADF banguna ya ba mai banguna o baza ko continuer ko bundisa population na biso o baza ko tseba kimia te to moi misala ezo salema la preuve en est to moni vraiment ba kangaki ba élément ya makasi lokola ba chef rebelle o ba simbaki ba différentes responsabilités na ba niveau ya ba armée ya ba terroriste o ba yaki ko terroriser population na zone ya Beni ba kangi quelques ba éléments na bango y compris non seulement ba chef de file mais na ba mapinga na bango o to kangi na faire ya ba 500 et quelques o lelo ba zo se répatrier ba même na niveau ya ba mboka na bango comme ba pays d'origine na bango to moni parmi bandeko ba kangi wana mapinga ya ba Burundi baza wana ba Uganda baza wana ba Tanzanie baza wana ba Centrafrique baza wana y compris na ba mai ya mboka na biso Congo pe oyo batie mitema likundu ba bimbi dongolo misu pona ko ba toujours ko bundisa ba imboka pona ko luka toujours intérêt na ba personnel mais armée congolaise et le mwana mboka général chef d'état-major le général Kassongo na mwana mboka général oza porte-parole ya FARDC le général Kassonga Léonard atalisi ete biso toyende pona ko respecter oyo balobaki soda azawana pona kowa pona ekolo soda azawana pona koyela intérêt ya nation pe to moni ke babandi ko récupérer même ba territoire ba village ebele oyo ezalaki sous responsabilité ya banguna ya ba terroriste mona mboka pati malanga lelo oyo to mona ki vraiment cash na FCC vous a plus donné pour la organisation ya fête au bune bolingo mo fêter le 24 janvier et cause la une année ya alternance na mino mais le 30 décembre 2019 jour pour jour un an les jours aux populations à cela qui nous confiance. Est-ce que c'est là qui vraiment terre au sein de ma festivité à les 30 pour remercier la population n'a pas se perdre l'engue population à cela qui nous confiance les lots au dans la tête y a beaucoup à non journée les lots de journée c'est un peu n'abisso comme on a volonté pour le peuple congolais à la Kisaka Mukolowana malgré et l'eau comment on déjà organisé de la part ya cash tout de la part ya UDPS ça n'a rien à voir avec comment on a organisé le comment on a carré ya cash ou bien UDPS ou bien biso ba allié UDPS ça n'a rien à voir. Et tant que va communicateur Mokonzi Mboka. Remercier la population pour la compétition. Organiser en d'une manière ya kubimisa mbongo to kanyaka ya l'état pour na kosalaka. De la même manière bolinga pour le 24 janvier. To boyaki yango ozana retard. To lobaki ke misolo wana kanyaka batangi ya 6 millions wana to boyi batia 6 millions te mejo yango boss poza ko se préparer pour maboko na caisse ya l'état pour na kosala fête ya bambongo ebele bongo jamais. Journée aux la journée moko ya méditation. Journée moko ya réflexion, journée moko ya journée moko ya ba conférence pour na koyeba na kotalisa bato grandeur ya alternance pour organiser moment wana ya mbongo ya nini mbongo ya l'été ko bimate mukolo wana to lobi plus question ya kotia maboko na caisse ya l'état pour na koyeba na ko festoyer loko moko oyo e ko salaka pour na mukolo moko lobi na ngo tso zongi na ba responsabilité na e to boyango mukolo wana eza mukolo ba édiqué batalisa peuple congolais grandeur na existence ya alternance oyo mais eza mukolo okende kosala d'abord biso to ba Christo to yebi que c'est pendant les fêtes oyo nde basalaka mabe na bayi ba Christo lokola biso tata mokonzi ekolo aza mo Christo kolukaka te bakotiaka ye na babiloko oyo ezali conformément selon loi ya biso ba Christo ndenge esengi te parce que toyebi que c'est pendant les fêtes oyo tomona ndenge to baperdaki ba Samson c'est pendant les fêtes nde tomona oyo basengaka motu ya Jean-Baptiste c'est pendant les fêtes nde tomonaki mpe bandeko wana baboya basengaki balibere Barabas basala nini bacrucifie Jésus-Christ biso tokotaka na basentiment na te toza ba Christo esengi journée wana ya méditation à organiser le comment pour remercier la population. Les 30, il fallait la plus valoriser, plus fêter par rapport à le 24. Bon, ce n'est pas mauvais
les 30 et dans journée où le peuple qui est dans urne, les 24 et dans des journées où il y a passation à pouvoir et ça les maquis alternance parce que quand on est dans urne tu voter t'attends mon conjoint Félix c'est va proclamer comme président de la République mais peuple a eu kaki mais pour elle attendre zoto paix et ça la sous révité et comme réalité palpable na mise sur le peuple congolais dès le 24 de Salimaki. Mais moi, je parti le 20 de le parce que la population de là a fait une confiance à voter qui binoté mais le 24 bon fêter fête alternance. C'est bien bon dans le biona ceux qui peuple appelle ça qui sont confiance dans aucune na irne. Il y a un bon journal lelo le peuple appelle ça qui confiance dans aucune irne na c'est un bout là pour relaxer que non bah dans un souci alternance na souci à changement salema et ça journée mo pour na biso inoubliable et ça journée mo il y a sengo pour na biso mais to me mayango te na ba tapage inutile tout ça ba Christ to me on a méditation concentration pe na ba réflexion yango wana ko mona biso ba tela ba réflexion za nga sema te mkola lelo pour na ko ba toujours ko kanisa mkolo yango ike ndenge nini bana mboka ba se mobiliser qui comme un seul homme pour na ko kende koyeba na ko pesa voix na bango pa tata mokonzi ko Félix Antoine Tshisekedi o lelo ko le 30 décembre 2019 vous avez le 30 décembre 2018 et si ka o bakaluda nyonso bazalaki vraiment na élection présidentielle après avoir voté vraiment na IN ko accompli ba devoir civique moko na moko pa leka ki asala ki interview to zwa ki vraiment mingi interview amona mboka Martin Fayulu o vraiment ya baki sura ribo konzilelo akobenga na mona mboka akobenga na le président honoraire o sénateur Joseph Kabila Kabange na ba leader peka ka ba o nyonso bazalaki na élection présidentielle to mona ki pe moko cadre moko leader politique moko lobaki avoua qui a déclaré publiquement que loba était vrai dauphin ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange za 4 opposition l'autre ko lobaki alobaki bo solo to apesa des prophéties non bien bon ngai pona ngai ba biloko wana soki na yoki yango ezali ba futilité ezali vraiment na considération te na mémoire topé la conscience de la population congolaise je ne pense pas oh il y a bimisa balanga joana qui dauphin il y a ndeko Kabila wazaki président de la République ndé azali na opposition na vous allez étonner parce que kaka bango wana ba reconnaître le pouvoir ya président Félix kaka bango wana ba sengi na président Félix qui soko ko bimisa gouvernement pesa biso ba ministère vous voyez pas que les abiloko moko oyo bayaka kaka koloba yango sentimentalement liboso ya population afin qu'il en coulisse pe na cesse ba yebi ba réalité makambo ndenge ezali c'est faux et archi faux tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi azalaki voté par la population congolaise en général population va se mobiliser comme un seul homme pour na koloba que non cette fois-ci toza na kosenga ya changement lelo mokonzi mboka zui tête ya mboka Congo tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi oh les opportunités au diriger mboka au Congo c'est la volonté de la population et sa volonté n'a été population de mutuba c'est que c'est la candidat président la population va essayer que notre ça la confiance to voter yo peut au diriger Congo et lelo oh population asengaki asala yango mutuni yango ko contribuer yango pouvoir ya Félix da pouvoir ya maboka mututé pouvoir ya Félix da pouvoir ya peuple et ça pouvoir ni ya batu ya FCC ils ont pouvoir ni à individu, ils ont pouvoir ni à Ndeko Kabila. Non, Ndeko Kabila dirigeait qui pendant 18 ans, mandat naé et si là qui depuis 2016, mandat de Ndeko Kabila si là qui malgré qu'ils sont en retard, il y a organisé l'élection en 2016. Quand bien même c'est là ton dimanche toujours que soit patience jusqu'à ce qu'il y ait l'élection de Salem. Parce que tu vois que ils ont avoir mon sous-souté autre que le Moulata, autre que le Ndeko Kabila na pouvoir. Voix d'ailleurs comme moko voya irne voya ba élection raison pour laquelle to bana ko senga na nzambe asimba mutema ya bandeko oyo batali lisanga ya organiser ba élection ba mema biso na ba élection lombango poke to yeba na ko talisa mécontentement na biso na régime passé oyo daki régime moko sanguinaire oyo daki régime moko répondait que na obéissance à peuple congolais parce que vous êtes toujours en coalition. Mais tout ça pour qu'il y ait toujours un respect à la constitution, ils ont volonté na bisote, ils ont volonté à mon boy que le considère c'est oh yazali majorité yewanande mutu azana responsabilité na niveau ya na niveau ya parlement yewana azana responsabilité même na niveau ya kozwa à tête ya gouvernement totali to moni avec minorité surtout tozaki na yango avec 10% de la député et qu'on permettre à bisoté tous à la capacité il y a pour diriger bisoma et c'est un cas pour
to diriger na ndenge longo bani il faut to ça la coalition to ça la coalition yango to ndima ki coalition na bande ko FCC tout comme l'émission à biso le jour pour jour un an depuis le 30 décembre 2018 car nous avons bandé dans le lot le 30 décembre 2019 du côté cash tout le monde organisation de mon côté conférence de mon côté point de presse de mon côté mais tout le monde dit mon panzi il y a mon amboka Martin Fayou dans quelques heures à cause de la déclaration lancée face à la nation. Merci beaucoup maman Graciela. Na évité déclaration oya ko ça na qualité ya nani état qui état qui opposant azali moko dans la ngomba opposition oui même la bande de la région du jour au jour yango na lobby na boité déclaration ce discours na ko ça Félix Tshisekedi soki hier ko ça la déclaration na lelo état qui opposant pour azala ngomba ya opposition oya kati ya lamuka oyo za diriger na minitio na mwana mboka Adolphe Muzitu hier azali moko oyo pe pamba challenger oyo batiaki comme moto a train na ba élection salemaki na 2018 tokobo ya te état qui opposant ceux qui a un message à kopesa na bayi bandeko oyo basa ko landaye état qui opposant pona mboka na biso Congo apesa likanisi na ye alobelo ko azana ko mbosenga et ça non mabete azali moko aza ko partenir na kati ya structure ya ba opposant oyo ekambami na plateforme na bango la muka eza dirigé par mwana mboka Adolphe Muzitu ye mwana mboka Félix mwana mboka Martin Fayulu soki aza na eloba koloba wana pona koyebisa na bayi lingomba na bango ya opposition ce n'est pas mauvais déclaration face à la nation pour rappeler la population qui trahie par la CENI c'est vrai monde loba qui n'a pas déclaration na ye population qui trahie par la CENI population où vota qui est malgré corruption de l'eau population qui trahie par la CENI population congolaise à loba qui cette fois-ci ou vouloir ou pas pouvoir ya congolais et kozonga na maboko ya congolais pe bao ba kozwa pouvoir wana za bao ba la kisalit na bango pendant longtemps pouvoir au Félix afandi wana c'est la méritocratie pouvoir wana za pouvoir ya ndila ya kolokota te za pouvoir ya méritocratie to c'est la sentiment te mama Graciela liti oyo IDPS ekunda na mboka oyo tsoza ba lia IDPS sur le lot ozwa goût ya kosala politique pe ya kozala ba opposant pona koyeba na kotelemela mabe na mboka oyo mutu apesa biso goût wana c'est fait docteur Etienne Tshisekedi mon Kongo ye mutu apesa biso goût wana mutu akoki koboya yango aza te bandeko ebele balie ba beefsteak na bandeko ya pouvoir ya Kabila bango bakomibengaki baza ba opposant balia ba beefsteak bakabola na ye ba poste bamela na ye balia na ye basala makambo ebele na ye mais yo mona kondo Etienne Tshisekedi atikala kolia na Kabila pe mwana na ye Félix Antoine Tshisekedi le président de la République otikala komona ye na tango wana azosenga changement ya pouvoir aliaki na Kabila d'après venant de député national en 2011 na mboka na bango kuna mais tikala ko siéger te alobi tant que ndeko Kabila aza ko respecter ba normes constitutionnelles te à quoi ça sert ngana ndima ko siéger na kotikala ko siéger te aboyaki ko siéger aboyaki ko participer na busoba ya régime ya ndeko Kabila la preuve année abima ça et sauf maboko pembe maboko na ni makila toujours pour revendiquer vérité des urnes na ye ko vraiment boyiba et bokonzi mais to ebisa qui est sur la preuve que pouvoir oyo ezala ki yaye aya na cour constitutionnelle ala ça ba preuve na ye ce qui pouvoir ezala d'office cour constitutionnelle et publier akina na cour constitutionnelle toi kenda kiti akina na cour constitutionnelle o ba bengaka yango dernier virage et kataki et bimisa ki nani et bimisa mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi c'est pour vous dire que non pouvoir ya Félix Tshisekedi à quoi ça sert ya ko kenesu na batiraima to ya kozonga kana ba midi 14 non tous a besoin de changement ya mboka tous a besoin de ya kozonga na ba les passé to kenesko na total asko liboso to mona lobby ya Congo ndenge ba Congolais baza ko senga changement tous sur na tabazo exception les passé ba élection c'est salemi lelo inane yango tout ko totaliser total asko tout mo konde ko Félix Tshisekedi nini o ya promettre na peuple congolais o lelo o promesse wana ko ta réaliser afin que ayeba na position ça le sourire
na minoko ya population congolaise au peuple congolais za kolingande yangwana to so mona ye mokaza tout moment au furo mona pona terrain peuple na ye lelo bande kona biso ya kinga na ndanu o bazalaki lelo inondé ba moni le président de la République a ko consoler bango pe ko talisa keno na na souci boza na kimia ndenge longo bani pe na bande ko ba commune mususu baza ko vivre na kimia c'est ça papa ou le peuple congolais va kuluka pendant longtemps il y a affection à tata na maman il y a monde toujours na koloba changement na koloba évolution na koloba reçu na koloba action maintenant qui vont la déclaration la déclaration il y a président va jouer rôle intérimaire il y a eu de peste et ça là qui vraiment pas si peut toucher qui population et belé tout ça qui ba message et belé tout là il y a déclaration na oh vraiment ils insultent contre mon amboka Martin Fayulu koloba kasa moi prendre ma moto moi prendre ma bongo pe koloba sous ça bête aux populations qui vraiment pas si de comment le but là mon amboka parti malanga est-ce que le pouvoir en place égal il y a insulte tu es gandé boloba qui c'est aussi beaucoup dit beaucoup ni atanya tabango te tozan attend ya ufinga te tous en attend pour ça là échange de paroles et où t'es pas d'habitude tous en attend na temps ya changement et bien sûr Kabundi il faut qu'on analyse malobana les gens sont là que pour interpréter oh ils a contrairement même par rapport à un message ya lobaki message naie oh il y a ça ko talisa toujours na peuple congolais pour un changement pour conserver pouvoir oh yo ndeza ko pesa mitema likundi bao baza mitema lukundu bao baza bidongolo misu pona koluka maya ko interpréter da contrairement c'est un message na ngai na yebi ke non de ko Jean-Marc Kabundi etaki muto amaele ya IDPS etaki président intérimaire ya IDPS akoki ko s'engager na ba déclaration utopique directement disons par rapport à la vérité des zones il y a combat vérité des zones au mon amboka Martin Fayulu continuera toujours pour bana yango a le dit vraiment clairement que mon amboka Martin Fayulu a pris un fichier pour un moto dans les boma et a traité d'une personne très bête trop balinga la moto vraiment au alia kana matito alia vraiment na zamba ba imboka ba batili ba message ba lobby est-ce que les autres mon amboka parti tu koloba que le pouvoir en place égal insulte au kande boloba qui na debi qui est le aussi beaucoup ni atanya et l'autre côté pouvoir oyo ils a pouvoir ba congolais ils a pouvoir ya IDPSité ils a pouvoir ya kachité ils a pouvoir ba lié IDPSité ils a pouvoir ya congolais oyo a manifestant mécontentement na yé uta viva ya Konde Etienne Tshisekedi yé wana congolais wana o akendaki na irne pona ko voter de Félix Tshisekedi pouvoir za congolais pouvoir au bout nango na ba système ya ba kokabola ba tribalisme ya unité Félix aza congolais problème à congolais le congolais ndeko Kabundu aza congolais aza wana pona kotalisa ba congolais selon réalité na grandeur ya pouvoir oyo pouvoir ba ramasser yango azarma boité eza méritocratie soki lelo o ba ko interpréter ke wa tuté soki boye là ngai naza ko kwar na yango te parmi ba déclaration na yebi ke mwana mboka Kabundi akei ko sala un peu ba message na ye na kananga ndenga kendaki kuna pendant vacances parlementaires na ye aza ko talisa population na ba différentes provinces pour na talisa bango grandeur ya pouvoir oyo na ndenge to ko conserver yango na ndenge to ko sala ke peuple congolais se sentir à l'aise na pouvoir na ye mais ça te ka ke kuna pour na ko finga batu ko insulter ko ba pour na batu à quoi ça sert batu ne baza ko ele mitema likunya mitema likundu pour na hotel c'est que aza ko misa la vérité oyo eza ko porter implice la conscience de la population par rapport à la grandeur du pouvoir oyo aza ko faire revenir la population ba grandeur ya lit oyo ba yeba méritocratie à pouvoir oyo pour misu bazo mona que non pouvoir oyo bato ba ramasser on anzela ko ramasser non c'est la méritocratie qui oblige 37 ans de lit ya Etienne Tshisekedi et l'équipe inapercité lelo oyo et pesi bénéfique na Jean-Marc qui traite mon amboka Martin Fayulu ya moto mo aza pa ma moto Jean-Marc Kamboun dans l'Assemblée nationale tout le monde est président Jani Mabunda a retiré signature na il y a raison il y a FCC cash maintenant vous allez un peu étonné et encore déçu de plus que maman Jani Mabunda le président de l'Assemblée nationale a qui ne retiré signature Yandeko Kabunda le premier vice-président de l'Assemblée nationale à l'égard il y a quoi à l'égard il y a Nîmes tozana bosenga ya kimia tozana bosenga ya kimia tozana bosenga ya koyeba na komi benda na te on a plus besoin de tiraillement inutile bino ba parlementaire vous avez pour peuple mutatia ki bino wana pour na servir peuple pour servir la volonté à peuple ceux qui beaucoup ko luka moya ko tia un peu division na lingomba o esangisi biso FCC cash wana en quelque sorte vous avez souci à ko songa peuple te
Ndeko Kabundi azalaki élu comme tout autre député, élu par le peuple congolais à travers le peuple né vota qui est à comme le niveau parlement, ba parlementaire peut ba PC le sous accès wana azala comme membre du bureau. Mais ce qui beaucoup yé ba na besoin d'ingisa moko contre yi par rapport à nini oyo ya mabe ya sali o bien beaucoup yé ba na besoin d'ingisa moko ya mabe ko na epona ko ba non ba retirer signature à l'égard de quoi wana tout ça contre l'oko wana les lots monde contre l'oko wana basala ba tournoi ba l'écran ba conférence ba point de presse mais là comme on a président de l'Assemblée nationale Jean Mabunda au vraiment zo retirer signature Jean-Marc Kabou to yiko lo bakaka ke le FCC to mona mboka les faiblesse na pouvoir to dominer kaka sur cash azana pouvoir T pe ya kotika la kozana pouvoir T parce que cash vous êtes poussé si vous rêvez que Kabila il est au pouvoir je vous dis c'est faux et archi faux. Il y a qu'un seul patron de la République du Congo, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Oyo Azako incarné volonté à peuple congolais. Oyo Azali aimé par la population congolaise. Oyo à tout moment peuple Bazako peut ça confiance, Bazako peut ça longonia, peut Bazako peut ça mokako soit. Par rapport il y a volonté aux populations à manifester qui n'est pas dans le comité c'est commun. Mutumo ko contredit pouvoir Félix Azate, bango bande ko FCC. Bazawana bande ko tondima ko sala ba mariage pour na toyeba na kotamza mboka na kimia. Mais bazawana te pour na ko étouffer pouvoir du président de la République. Bazawana pour na ko tia anomalie na pouvoir ya président de la République te. Bazawana pour na ko tia ba po de banane te. Bazawana pour na ko tia ba nzube te. Soki bango ba ko luka mabe. Baye ba ki peuple ko tema njana ma. Lelo o Jean-Marc Kabou. Biso to ko tele maliboso pour na ko yeba ko contredire mabe ko luka ma. Exercer ses fonctions dans cadre Assemblée nationale. Lelo to ko lo ba exemple chute politique ya carrière politique na yete. Jusque-là, dossier Wala et Zanano officiellement été confirmé par rapport à la disposition il y a cash. Na acte basé comme mesure à l'égard de Ndeko, le président Jean-Marc Kabou. Tous autres c'est la retour na Ndenge Zozora. Aya ko annoncer biso officiellement que va retirer signature pour longo na niveau il y a poste na il y a vice-président de l'Assemblée nationale comme ça to yeba ndenge to komanyolelo ko wana mboka Paris na kata France le metunela na mboka Pati pourquoi lelo oyo FCC a la liberté d'expression mais ils a vraiment c'est pas vraiment le cas 100% du côté cash. Liberté d'expression oyo bandeko ya FCC bazana yango. Dans le sens, moi, Congolais va bien le sens que le FCC a le droit pour s'exprimer librement, mais ce n'est pas le cas. Cash sur le lobby, il faut, surtout il dépend sur le lobby, il faut intervention, il faut moins ça la menace. Bon, jusque-là, tous nous vraiment un peu comment dire, relayer les locaux à lobby parce que biso to yebi que ceux qui te lobby le Kamuna biso contradiction ils ont raté, mais bayininde na bidongolo misu nde sala ka bango passe nde bazanga raté kozala un peu agité pona koyeba na kolobaka mwa bilobalo bazolobaka nana mais peuple congolais yebi ke obiso lobaka eza wana pona intérêt peuple soki biso lobi omoni mutu moko aluki ko contredire yango mais yeba ke bidongolo misu mitema likundu o bazolinga changement peuple congolais te bayeba ke non biso toza wana pona intérêt peuple parce que toyebi souffrance ya peuple to wuti na front to yebi réalité na grandeur bitumba to bundi na peuple congolais pour na koluka toujours alternance to bundi le na peuple pour na koluka toujours changement le lo changement yango ba benyango Félix Antoine Tshisekedi ba ba koluka ba contredire yango c'est que bazali tema likundu bazali bidongolo miso ba limi changement mboka au Congo te mais ba boya ba linga ko la peuple congolais andima que président Félix Azalawana ba ba ka que peuple wana pe ko telema na nzela ba onyo surtout ba koluka ko combattre pouvoir président Félix. Le 30 décembre 2019, lobby les 31, toujours comme vraiment la soupe en 2019, donc en 2020, à faire inauguration, il y a sur de moto et à pompage. Depuis tes problèmes ingénieur, tout problème à réunir avec Kinakati. Oui, merci beaucoup. Bon, les Camboya sont des moutons. De fils, Moussa laissé comme na souka, mais tu as finissage à Mikimike. Na ba finissage à Mikimike, ndesenga yeke, ba meka un peu commettre moi fin na yango. Afin qu'il va ça l'appel à Tom Konjeko à la inauguré. Et là, comme Tom Konjeko, il s'est dit que à côté de inauguré le chantier inachevé. Il faut voir Bango. Alors, Bango. À quoi inaugurer le chantier inachevé. Arrêté et là on a une facilité pour se précipiter mon temps inaugurer jamais. À cause ça les locaux oyo to constater bien surtout et c'est Sili na kimeyanso aye à inaugurer.
tata mokonzi ekolo a constaté déjà que non ba finissage à mike na messilité à quoi ça sert il y a quoi se précipiter pour bien na lombango pour ya ko inaugurer et pourquoi proclamer officiellement que l'inauguration il fallait saluer bah on besoin qui relève wana ya ko annoncer bazala qui informer te na ba disposition valable ya tata mokonzi ekolo bah on va commettre une imprudence quand vous annoncez quelque chose est-ce que vous êtes en relais directement vers le chef de l'État oui, il y a des dispositions bien réparties parce que le jour là, papa m'a dit qu'il a inauguré mon pavillon et qu'il a réhabilité dans Galiema. Le jour là, qu'il a posé pierre pour la construction, il y a une usine, il y a tribune, il y a maille. Oh, il y a ça, il y a un niveau, il y a une zone qui est précisément dans Galiema. Tata m'a dit que le même jour là, il a compatir dans la condition de Kingabo dans Danou. Pour la rotale, ça me contentement par rapport à la situation au bande monabiso, bazar le canard en Danou, oh, bah commis, colala de colo à maille par rapport à Diguana en Danou, oh, et c'est délocalisé par rapport à la disposition. En mode où on charge, il y a supporter, charge à maïté, maille en dit, il est débordé et comme on compte la batanda. Ndé à 5 ans qui n'a fait des bails, des gens qui ont exécuté la travaux pour la remettre fait. Annulation et inauguration à saut de mouton pompage, de Koloba, il y a problème. Il y a un ingénieur, de problème, il y a qui causé à réunir ça avec le même jour dans Kingakat. Les Cambouis réunis à Kingakat, ça n'a rien à voir avec les problèmes de l'inauguration. La preuve en est, la disposition inaugurale qui est prévisible mon Koloana et Salimaki. Ngaliema, tu inaugures un hôtel? Le chef de l'État, pour la construction, il y a une grande turbine, il y a maille au niveau de Ngaliema. Tout ça là qui est un hôtel? Pour les Cambouis, il y a un Kingabon en Danou, chef de l'État. Qui t'a dit que quand on sort les moutons, dès qu'on a la complication, pour la biso, pour le bakeo, bakena qui réunit la banque qui n'a qu'à tenir, il y a un inauguré sur les moutons et c'est fou à chiffrer. Bazar vous représentez à l'égard du chef de l'État. Wafima qui va imboka qui va fêter décembre na saut de mouton pompage idolien. Oui, merci beaucoup. Tu as qui n'a plus le Congolais qui décembre va fêter un mot de saut de mouton. Et ça qui message oyo et ça qui confirmé par rapport à Moussala ingénieur na biso ndenge ba asira qui na tata bokonza ekolo selon ba dire na bango ba tia ki que non na telle date Moussala déjà ekozala presque fini mais malheureusement que et ça qui est arrivé date qui prévisible mais ça là et s'il était yango koloba était Moussala toujours il faut que ba keza misala maboko batunde ba toza ko misala wana et ça ba roboter bazabato Santo peut arriver, maladie, inconvénient, problème, moula, il est déranger à tout moment, il est qui non, qui passe déjà boué, moule sali, et ceux qui sont le zéro. Et peut-être par exemple, le sont des commettre mon mouquet et pour ralentir les travaux par rapport à la disposition de l'Engaki afin que date prévisible qui est là, là, date on est bien vous allez se respecter. Et ça peut-être à cause il y a bilo colonial sur parce que et ça ni sala maboko batuli batbaza ko sala. Merci beaucoup moi Mboka Pati Malanga toujours comme avant la souka émission ya biso mais tout monde qui moi Mboka Martin Fayu na kata Mboka Est au affirmant qui a nous ça qui peut proclamer qui a déclaré qui publiquement que le gouvernement ce qui est là guerre ils ont continué à Est le seul problème aux ça vraiment que bande option Est ils ont fait chaque jour bande de le chaque jour et ça comme moko mutu moko aux Joseph Kabila Kabani. Bon wana et ça analyse na tout ça la démocratie tout le monde est libre il y a qu'à faire que ça la analyse na bango to ko kanga mutu te pour na ko ça l'analyse mais to linga analyse on est dans la quand même fondée dans le sens que ils ont vraiment pour refléter la réalité palpable. Bitumba Est, les gens Bitumba ils bandit les lotés. Utaimogo Kondo Mobutu atika Bitumba. Moi Mboka Oyaloba n'est jamais trahi le peuple. Musée Laurent Désiré Kabila ayaki comme mabiso na ela moko oyo atika kibiso sina Bitumba makasi. Ndenge mo pe moi Mboka Joseph Kabila a eu ça là-bas 1+4 et tout consort mais oyo et même kaka existence ya Bitumba mais lelo oyo mona Mboka Félix Sekela ina pouvoir aye koluka moyen amanyola alanda bisika nini ba cause ya Bitumba wana eza kolukila à partir ba cause wana nde ayeba nini autre ko sala pour que to luka moyen ko neutraliser ba bazali ba yini banguna ba terroriste ba koluka moyen ko tia mal à l'aise et pas la population na biso afin que kimia eba na kokota et là on surtout ba marron na kimia
avec beaucoup de stratégies, pe na maye les surtout. La déclaration pour accuser Kabila comme auteur, il y a un camonnion sur les Kanakati à Est. Wana ye mutu alobi yango mais biso jusque là tozana ba preuve moko te da ko prouver que ndeko Kabila ne mutu azali auteur ya ba crime auteur makambo de Kana Est. Là jusque là tozana preuve moko te, sauf que en général Kasonga le na o azali moko ya porte-parole ya armée pour na niveau ya Est président la Beniske Bitumbezali nde azako talisa biso moko ya ba révélation oyo ba terroriste ba ko kanga bango ba ko révéler pour na ko loba kena ceux qui biso to da ko buma to da ko bunda ba to ba ko financer biso ba ko sala keto sala ka makambo wana baza ba na mboka kaka ya RDC ba uti bisika intel boy ne ba ko donner ça ka ko loba ba bloko wana ba no ba commanditaire musu ba na Kinshasa awa musu ba na ba province musu ba na ba poto o ba financer ka bango o ba soutenir ka bango mais en dehors de cela biso moko il faut tout ça la personne sous toi amener ba enquête moko malamu o ekotali ça réellement que ba semer de trouble wana bazali bisika nini babatami wapi bafandi bisika nini mais tant que non te détecter ba conformément selon ba étude na biso ba enquête na biso te to kokina nous pour appuyer le komoko bongote mais sauf que boy ba que non musala eza ko salima ba o bazali du nombre ba o bazali ba fautif o bazali bidongolo miso mtima likundu pona koluka toujours kimeza na ngumba STT to ko bana déjà ko dénoncer bango moko la preuve venait ba mapinga na biso bazo sala musala ya malamu o esali ke to bana déjà ko yeba ba bazali banguna ya mboka merci beaucoup na ko sala ba analyse ezali contrairement selon musala ya basoda ndenge zo ko sala matiki. Merci beaucoup mwana mboka Pati Malanga moko ya balobi ya kati ya UDPS. Merci pour na bandite ozaki vraiment wana pour na osala émission ya suka ya l'an 2019. Meilleur venu, meilleur venu famille sur le moment de souka émission Nabino à partir du moment. Merci mon amboka meilleur venu à battre sur le land. Merci beaucoup Mama Graciela na tombelio lisusu longonya moka poswandenge oyambenga lisusu na émission ya kitoko na mukolo lelo le 30 o sito comme déjà na fin de l'année tota kokota mibu ya sika ya 2020 o ezali année à action o tota mokonza ekolo a prometaki biso pendant message na ye o apesa ki na état de la nation pour na website biso que 2020 ezali année à action na da ko pesa susu ba merveille na tata mokonza ekolo Félix Antoine Sekedi yena molongani waye mama Denise Nyakeru na pesi lisusu ba merveille na Dilka Vital Kamere ba merveille na président ya parti politique na ngai pour na ezali aller de DPS honorable Élisée Bokumwana Maposo na souhaité bon retour au pays parce qu'il y a bana mboka pour na soin de santé à cause de la biso lelo les 30 pe na pesi susu ba mbote bele ba merveille na secrétaire général na ngai Titi Bangu l'homme qui incarne la philosophie de Félix Tshisekedi OUP a continué à la loyal na à l'égard de Tshisekedi lolenge moko na rescapé de débauchage honorable Élisée Bokumwana Maposo na pesi pe mbote na ba congolais nyonso tout na pesi mbote na libota na ngai mbamba faibo mbata na pesi mbote na mama mami befona na pesi mbote na bandeko nyonso oyo baza kolinga changement na mboka oyo lokola président AI Jean-Marc Kabundi secrétaire général de l'IDPS Augustin Kabuya bazali ba moko baza ko incarner changement na mboka na biso Congo. Merci beaucoup Mwana Mboka Pati Malanga. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. L'actualité du moment qui est toujours présentée par votre meilleur vœu à tous les abonnés de Congo Live TV, meilleur vœu à l'équipe technique de Congo Live TV. Quant à moi, je vous dis restez branchés, rendez-vous en 2020. Merci, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.